papa ngai nde naza boye oyebi mobali na ngai nga nakangi ona mobali na nga na otiko te na bombo te pourquoi il vient obimisa ba vérité tout de suite mais à cause de la bombe parce qu'il y a qui non abombi pas ma camarade parce que bande ko kabola amitié ya mwasi na mobali il veut azaka mwasi Karine azaka mobali oso comprendre donc par là je vais dire quoi grâce longoni a lokumu na sepel première version dans baki non sepel la te répondre parce que tu as beaucoup corrigé. Oza maman, o comme responsable de ton foyer. O comme maman ya mobali na yo parce que mobali azara toujours bébé. Ozo comprendre. Mais na sepeli la deuxième version oyo leki o sali sous dîner de bien expliquer pour batu bazo éclaircissement où tu as connu ton homme. Comment tu as commencé avec lui et où vous avez allé jusqu'à la fin. Vraiment bravo et belé pour na yo. Yvette, moi si j'étais la famille de Karine, n'a bandi qu'on poursuivre tout de suite. Parce qu'on a une vérité, peut-être que Bisso famille t'a évité. Comment après 10 ans tu passes aujourd'hui pour déclarer dans le monde des médias, on est à la seconde même de Kolekana télé, de dire que on y a une vérité au Karine aboma leki na ye. Maman, lobata Karine aboma moi na ye parce que ça moi na ye li moi Karine. Tant que loba leki, eza leki mon kondi, leki ya cousine, leki ya cousin, famille maternelle ou paternelle. Comment on a les lobes à apprendre batuke, Yvette Kalombo, le colonaye et pour là il bimsaka bankusu, asuba kanandaku. Analyse ne cause par rapport. Te ya kosuba na yebi, na yebi te na yoka. Ko confirmer. Te wana penza ya kosuba e bandi lelote. Moni ba 10 ans wana obeta ba 10 ans wana. Po ezape na ba tango Karine abimisa matla na ye ke Yvette asubi. Benji alobi aza mobali na yo. Soko yeba kite je t'informe. Na ba américain wana ba sombeli Yvette lopango na ebité. Nga iso na sombi ata ketch. Hein ata kilote na nga 100 francs o. Ils en a facture toujours. Donc tant muto akomo finga nga ngoso na somba ki $10. Non yebse ya ngoyo. Na somba ki $10 na zui mikanda wana neti yeza lopango. Yvette, je dis ceci. Si c'est vrai, on n'est pas jalouse de ça. Mais on veut de preuves tangibles. Parce que même si Karine a un poto, il y en a un qui a ma belle et téléphone et katana quitté. Merci Yagola. Yagola, mais quand on a un biso, rôle ya Néné ya na Karine Mokonzaki. Néné a moi sa Karine. Hein? Néné a moi c'est Karine. Jaël Ayaka. Moi si et Simbité Jaël Akei. Avec moi ça Karine. Bon na loba bien Karine Mokonjo ali fionto. Pour ba tuba comprendre. Azara moi si na ye. Ya ndaku moko. Pourtant Jaël Ayeki nazaki sans adresse. Alala na ba hôtel. Alala na ba hôtel. Après ba yo ninga na Karine ayo fanda na kati ya bikok ya